Oh mon bébé. T'es sorti de la maison? On peut en finir, oui. Oh Jésus. Moi, non, non, mon bébé.
Pour maman, ça a été son plus gros combat qui a devenu sa plus grosse force. Et pour nous, ça a été notre modèle sur lequel on peut compter. Elle n'a jamais baissé les bras. Elle a toujours trouvé des solutions à chaque problème. Aujourd'hui, elle nous a laissés. Mais on fera tout pour qu'il puisse aller de l'avant. Pour honorer son nom, pour redonner son nom, terminer les projets qu'elle a commencés pour améliorer ce nom. Et voilà, je dis encore merci à tous pour être venus et pour tous nous rendre un bel hommage jusqu'à ce soir et pour le reste de notre vie. Merci à tous. Pardon, s'il vous plaît. Avancez, avancez, allez. Avancez, avancez, avancez. C'est pas ça. On va soutenir. Attends, regardez. Attendez. Parce qu'ils vont tourner. Zimon. Vas-y, laisse passage. Attention à la stèle. Encore un peu.
Oh Seigneur. C'est un solo qui y a. Ma copine, jeune fille à Nicole. Jeune fille à Nicole. Jeune fille à Nicole. Yaya. Copine. Océane, ok, wapi, yaya. Ok, wapi, ma copine. Bonjour la famille, Mama Bijou nae ko présenter bino appartement la biso o ezala canaré des chaussées to benga kango appartement numéro 1. Appartement la biso numéro 1 oyo ezali na chambre, salon, cuisine. Toza na chambre, salon, cuisine. Donc appartement la biso eza propre makasi. Donc o bozomona eza na salle à manger. Bakiti nango yango yo. Appartement la biso oyo eza nango na prix moko ya makasi te. Mama Bijou alobi benga ye osala réservation ya appartement oyo bozomona ndenge ezali propre. Tokota na katikati ya salon oyo eza chambre nango. Chambre nango yango yo omoni ba regard wana tosali okoki koya na biloko ofungoli otandi biloko na yo awa. Donc lit nango eza nango lit ya 2 personnes. Eza vraiment munene makasi te, mais eza vraiment ça va passable pour na 2 personnes. Eza na climatiseur, chambre na biso yango yo. Tokota totala toilette nango. Toza la douche na biso douche debout. Oboni toilette yango wana, place à brosser yango yo. Donc appartement, chambre, salon, cuisine. Tozo ke lesko koluka. Cuisine nango vraiment eza propre makasi, eza pona bino bato bozotala pona babone ya Mama Bijou ya bato mopesanga confiance boya na appartement oyo appartement numéro 1 Mama Bijou alobi bokozala jamais dessus totala siko cuisine nango. Tokoti na cuisine na biso oyo ya appartement na biso oyo tobengaka appartement numéro 1. Toza na congélateur. Toza yango wana pona bino. Toza na frigo. Toza na cafetière. Et puis toza na réchaud ya 4 plaques. Cuisine na biso eza munene makasi. Botali eza na espace. Cuisine na biso yango yo. Okoki pe botia bakiti awa. Ovandi ozolamba okozala jamais dessus. Omoni cuisine na biso yango yo. Eza wana pona bino. Jolie maison. VIP à dégâts. Au vendre la flat beaucoup ça. Bâtiment bien climatisé. Et tout comme casse. Alors oui, c'est une carte de votre affaire, sauf pas des d'accord. Bonsoir à la famille. Mama Bijou naye kaka ko présenter bino
salon na biso ya sika na appartement oyo tobengaka appartement numéro 1 bandeko oyo bosi bokende kuna bovanda kuna. En tout cas tosaleli bino surprise, tochangeli bino bakiti normal, divan tochanger pe salle à manger et pas na biso nde musala. Donc musala ezokende nango malamu. Mama Nadine umela botala salon na biso ndenge tochanger bakiti, tochangeli bino pe salle à manger. Ndako bozomona ezali chambre salon cuisine ekomaka pe 2 chambres salon cuisine. Benga ngai osala réservation ya appartement numéro 1 okozala jamais d'ici. Merci.